Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo eza kaka bandeko, makambo eza kaka. Turo yo intervention ya mama pe ekoti. Bandeko makambo eza ya kobeba. Kandenge bomoni na miniature na biso, kandenge bomoni titre na biso elobi vraiment makambo nyonso tu bandeko. Makambo eza ya somo. Donc toza kaka, tozo nage kaka na makambo ya baby la donja. Oh baby la donja abeli liboma, do baby la donja tension, baby la donja boy. Makambo eza nango kaka. Kili kili. Salut salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, toye lisusu na makambo kaka ndenge boyebi, kaka ndenge bozomona, makambo zo tambola na ba réseaux sociaux pas possible. Makambo ya baby la donja. Oh baby la donja beli liboma, baby la donja dépression, baby la donja emataki ekitaki. Biso pe yeyo toye, siko lelo toye pe mama yewana. Bandeko role nini o mama ajoua mingi mingi surtout na affaire oyo. Avant to banda moi émission na biso kaka ndenge ezalaka na moi système ya bien, système surtout ya tokos makasi. Bandeko, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba conseil, chaîne moko ya ba toli, chaîne ya ba analyse ya kitoko et pourquoi pas chaîne ya ba information pe ya ba édification. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Balovashu, balobashu, balovashu, balobi, balovashu, makambo yo eza plus. Ya balovashu. Ba concerné penza ya makambo yo ezande balovashu na ba fan nyonso ya grâce luzolo. C'est le moment bandeko bozwa bakiti bovanda balovashu nyonso o bolanda biso bozwa penza bakiti na bino bovanda boyoka nini ezoleka. Botia mwa mai pembeni na système moko ya bien, botia soki sucré soki jus, motia mwa eloko kolia. Côté mosusu ozo liaka, côté mosusu ozo melaka, côté mosusu ozo tala Étoiline Inès TV. Ba mosusu balobi non mama Étoiline, ezalaka bien ozo lia mwa musuni, otie mwa kwanga pembeni ozo lia, côté mosusu ozo melaka na yo meli penza oyo lingaka. Botia kaka bilo nyonso lingaka kolia tia pembeni. Soki oza na fufu wana tia yango pembeni ozo liaka, tia penza volume likolo ozo landaka makambo ndenge ezokenda. Mais kobosa na ndete kotia commentaire et puis kosala partage quand ndenge ezalaka parce que objectif na biso ezalaka nde partage nde likambo. Bandeko nalingi na pesa nanu merci na bandeko o nyonso tu balovashu nyonso ba o basepelaka na baby la donja pona ba prière na bino. Ba conseil pe na bino. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment pour na musala ya boende la kisaka penza bolingo. Soki moninga azana situation moko eza tellement difficile, bino boye na nzela ba prière, boye na nzela ba conseil, en tout cas esalaka bien. Yango ba bengaka mingi na anglais supporting one another. En tout cas, ezalaka bien makasi bo continuer ka bongo bandeko, ba prière na bino en tout cas et continuer et s'arrêter et continuer nango kaka na système moko ya bien makasi. Bandeko, je suis sûr que bon moni déjà miniature na biso, bon moni photo ya mama ya baby la donja.
mama ya baby la donja aye kosala nini na ba émission na biso, aye kosala nini na ba miniature na biso, aye kosala nini na situation oyo. Bandeko ebele ya batu toyebi ke mama nyonso azalaka na bolingo ya bana na ye. Mama nyonso, mama penza oyo ayokaki pasi wana ya 9 mois emata ekita, azalaka na bolingo ya bana na ye. A moins que soki ba baby si mutu ya mama, peut-être quand ndenge ezalaka bato mitema mabe basali soki ndenge nini na ba monde na bango, quand ndenge ezalaka mutu ya mama e baby, mama bosani bana na ye. Mais soki mama kaka za mama normal, en tout cas azalaka kaka wana pona bana na ye. Soki amoni ke non mwana nanga oyo azokendaka na nzela mabe, en tout cas mama kotelema pona kozongisa mwana na ye na nzela malamu. Parce que la plupart à ba maman baloba kaka, il faut ozala bien. Ata jour na kozala te, oye ba kenzela oyo. Mama na biso nde ala kisa kinga ezanzela ya solo. Surtout pour na ba mama o ba sambela kamingi. Balingaka te bana na bango ba be banzela. Balingaka bana na bango pe balandaka nzela ya nzambe. Nzela moko ya bien, nzela oyo ezalaka na assurance ya makasi. Ba mama nyonso ezala bongo. Sikoyo na likambo yo to lelo to ekolobela bolamu pe ya mama ya baby la donja. Bandeko ebele ya batu biso nyonso to bando landa ba episode ya love story. Biso nyonso to landa ba episode wana to sepelaki, ba bando jouer bien, makamnyo nyonso tu e bando kende nango bien. Sikoyo to yebi biso nyonso ke baby la donja azalaka mutu akimbangu, aza kimbanguiste. Aza penza kimbanguiste 100%. Papa na ye mtu kimbangu, mama na ye kimbanguiste. Donc famille mobimba ba kimbanguiste. Sikoyo chaque église ezalaka na mibeko. Ezalaka penza na mibeko ba église nyonso. To mona ka ba église o église tel bango balata ka ba pantalon te, église tel bango il faut ka ba fleur na mutu, église tel bango il faut ka ba suki naturel, ba église tel bango boye boye. So que zui zemi ba pesi yo punition na église o bando kendeli susu église te, so que okufi o kozala membre église te. Donc chaque église ezalaka na mibeko na bango. Sikoyo pona église ya ba kimbanguiste. En tout cas, biloko oyo baby la donja bandaki kosala, en tout cas na église na bango babando sepela nango te. Babandaki penza ko sepela nango te, biloko anini ya ba love story. Donc na église ya kimbangu babandaki ko sepela nango te parce que parmi mibeko na bango okoki jamais kosala biloko a bongo. Siko ye baby la donja alandaki mibeko wana te. Alors mama na ye aye kovandisa mwana na ye alobi te, mwana zela oyo lingi opona eza nzela ya mabe parce que biloko ozo sala oyebi bien na église na biso okoki kosala ngo te. Donc devant nzambe ozo tambola na salite, il faut ozongela nzambe na yo. C'est ainsi que na ebandeli bino moko boyebi, surtout mwana nyonso atiaka nanu mutu makasi. Ata soki makombo ozo yebisa eza mwa vérité, omona mwana nyonso atie mwa mutu makasi. Ngana okontinue na ngai kosala nini? Osala nini nazomona nga kutu makambo ya mabe te. Na osala na nga mabe te, eza kaka ba émission, eza kaka ba show kandenge ezalaka. Mama azo insistaka kaka mwana pe mutu makasi. Après aye komona na vie bitoza batu bandeko. Soki omoni dans la vie biloko moko boye bando tambola bien. Et du coup, à un certain moment, au monique biloko ezo tambola li susute, biloko ekomi stoppé bandeko. Oko vanda oza mutu, otali sima, otali place oza, otali pe liboso. Est-ce que nazo tambola bien na nzambe? Est-ce que zela nanga eza bien to eza ndenge nini? Tango afanda ki amonike biloko ekomi lisusu ko tambola bien te. Nde akendaki na makolo ya mama alobi mama nanga ozaki vraiment na raison epenza ya makasi na babiloko nyonso tu olobaki nazongi naza mwana naza na posa yo mama osunganga nakendo senga bolimbisi bandeko. C'est ainsi que quand ndenge ezalaka bino moko boyebi, en tout cas soki mama amonike mwana nanga abunga kinzela
mwana nanga alingi lisikoyo azongela nzambe mama nyonso azalaka na esengo parce que ezalaka prière ya ba mama nyonso surtout ba mama o basambelaka posa na bango ezalaka que bana na bango batambola na nzela ya bien bayeba nzambe wana penze ezalaka baposa ba mama tango mama yokaki makambo wana en tout cas na motema na ye nyonso asepelaki makasi alobi nzambe finalement mwana nanga alingi azongela yo nde mama lobi comme ça tokende place tosengaka bolimbisi place tokendaka penza soki toza na baproblème tokendaka kuna tosambeli tokende kaka kuna place eza nini place eza kamba nde bakendaki na mama akendaki koakompagne ye nde bebi la donja akendaki na ye kosenga bolimbisi kandenge ezalaka ye na nzambe na ye intimité na ye azosengaka bolimbisi na ye chaque jour toyebi te soki bazwaka na bango pe message que non nzambe alimbisi yo to ba message ezalaka te parce que to mona na ba église mosusu toki bato bazosambela omona ba prophétie ebimi message ebimi nzambe lobi boy siko biso toyebi na biso te tokotaka église wana te mais pona bato o bakotaka église kuna en tout cas bakimbanguiste nyonso topesi bino mbote makasi soki bozolanda émission na biso ya lelo en tout cas botiela biso mwa ba bonjour kuna okomi kaka bonjour kimbanguiste wana tokosepela mingi makasi soki pe ba prophétie ezalaka bokoki kokomela biso peke no ba prophétie ezalaka ekosala biso ka kitoko tolingaka pe toyeba ba église mosusu efonctionnaka ndenge nini yango intervention oyo mama ya bebi la donja akotaki na vie ya donja surtout na moment wana akendaki vraiment ko soutenir mwana na ye alobi te mwana na inga kokende kamba ka ye moko te nakende ko accompagner ye c'est ainsi que mama na ye akendaki ko accompagner ye kozonga nde bebi azongi nde ba makambo ka ndenge bozoyoka ba makambo ekomi nango kotambola kilikili ba makambo zo tambola bebi la donja abeli liboma bebi la donja boye mais bakendeki na mama na ye na kamba mama na ye en tout cas azalaki wana pona ye na système moko kaka ya bien makasi na système moko ya bien otolobaka penza ya bien parce que aza mama bando sepela te na ba love story wana. C'est vrai toyebi te love story wana ezaki bolingo ya solo to ezalaki na bango ka show émission banda na bango kosala to ezalaki ndenge nini réalité to vérité bango nyonso mibale nde bayebi grâce luzolo na bebi la donja bango mibale nde bayebi toyebi ke ebele ya balova shu lelo bazolela mingi komona ke no grâce luzolo bazali susu na bebi la donja te grâce luzolo lelo akomi na luna miezi ebele na bango bazolelaka. Mais réalité ya makambo nyonso biso tolobaka toza bato bakoki koya bakosi na miso na biso balobi ke non biso tozalaka na relation amoureuse te biso ezalaka boye mais bato o bayebaka makambo na bango moko ezalaka nzambe muto aliboso pe na ba o mibale basalaki makambo donc ezalaka mwa bongo sikoyo na minute oyo ndeko na biso bebi ba information ezobimaka kilikili ke non azakaka dépression de ezokenderi bien que y a de ces gens là qui disent que non elle va bien to moni yango kilikili ebela bato bazoloba kutu ezaki na fille moko alobi non ezaki na elobi na kamba déjà bebi la donja asi abima na ye donc ebele bato bazoloba kaka ke non azaka bongo nini dépression bien mosusu liboma mais ce que je sais eza liboma te oyo penza toyebi eza dépression nde oyo ba information na biso pesaki pe na batu mosusu ka ndenge ezalaka na ba réseaux sociaux bazolobela ngo eza kaka dépression eza liboma te. Dépression eza mutu oyo alati penza stress. Donc stress c'est comme un niveau moko koki lisusu ko contrôler yango te. Dépression wana epesaka neti kanda. Omona taka mwa problème amko omona muto komi kotomboka, komi koloba loba pona ko maîtriser ye. Omona lobby et puis akozala na mwa niveau moko boye akomi na mwa maîtrise. Batu mosusu kutu dépression wana etindaka bango babunda. Omona ka mwa problème moko boye, mwa incompréhension moko boye, moni muto asiliki pas possible.
alingi ka bobunda. Soki boza pe na ndeko na bino na famille, soki omoni ke ndeko wana azalaki na bien tout ce temps. Azalaki bien, du coup kaka komi kamwa problème ya muke akomi ko silika, lingi ya bunda, lingi ya sala boye panza biloko, bo memaye na hôpital. Hôpital ba ko sunga ye, bo memaye na hôpital parce que hôpital ba pesa ka ba kisi. Kiswana ba ko lakisa bino ka ndegeni na koli ya komelango. Tango o melaka e maîtrise ka penza mutu, e maîtrise ka penza situation ya mutu, ezalaka bongo. Mais eloko penza ya malunga ezalaka botia mutu wana na ba prière. Prière penza esunga ka batu ebele. Prière penza esunga ka batu ebele makasi na situation nyonso. Quel que soit que mutu za ba kanda eza nango dépression te eza me ba kanda kaka ya vie azalaka ka mutu kanda. Le Saint-Esprit ndazalaka na capacité wana ko briser ba kanda penza ya mutu. Mutu oyo azaki na ba kanda makasi omoni ka mutu akomi ko changer, mutu akomi na soft. Donc ezalaka moi bongo, moi prière boko tisa na makam nyonso, moi pekisi soki omoni ke mutu oyo du coup kaka changer na ya azalaki na ye bien du coup kaka komi ba kanda akomi ko swana moi problème ya muke omona tomboki wana deja boye bake eza dépression. Bon memaye na hôpital ba salela ye ba examen nyonso na système moko ya bien wana ba opesa ye kisi. Dépression ezaki non ezate que non soki mutu abeli dépression c'est fini akomi na ye na liboma na mutu te eza maladie oyo bakoki ko contrôler yango na ba médicament na ba kisi. Donc ba kisi wana omona ezo calma ka mutu ata mutu azaki na mwa bakanda alingaki asilika alingaki atomboka médicament wana et relaxer ye et calmer ye na système moko vraiment il y a bien makasi. Donc eza mwa bongo surtout na minute oyo ba lova chou nyonso ba o ba sepelaka na Baby Ladonja na minute oyo c'est qui est vrai Baby Ladonja azo yamba ba appel penza te. Donc eza na batu ya muke kaka azo yamba ebele ya batu azo yamba bango te. Bo s'inquiéter na bino te kandenge zalaka bo forcer pété soki omoni obengi deux fois à répondre yo tika soki oza pe na toko tiko tikela ya ta message na système moko ya bien bo pesa ye temps surtout na minute ya bongo ezalaka bien bo pesi mutu temps mutu penza temps na ye azwa penza tana ye pour que tango akozonga azonga na ye na makasi nyonso siko soki bakomi ko benga epesa ka mwa dérangement na mutu surménage ya makasi. Donc ezalaka mwa bongo mais eloko oyo ya munene ya mutu ya pe na osenga na bino nyonso le lovashu ba o ba linga Baby Ladonja parce que je sais que il y a tant de gens et belé ya batu tellement ba linga ka Baby Ladonja ba sepelaka na façon ajuaka ebele ya batukutu ba seksanga balobi bango ba sepelaka na façon Baby Ladonja asekaka façon ya ko sekande bomaka bango wana ezata kutose o mibali te bana basi bazolo babongo en tout cas esala kinga moi yoyo tolobaka moi yoyo bunyukutu surtout na nzoto komona batu mosusu bazwa apprécier baninga donc esala ka moi bien. Et c'est là qu'a vraiment bien. Yango na sengi na bino vraiment les lovashu de partout. Oyo bo landa biso. En tout cas na moment oyo boko ta na ba distraction te. Eza moment bo tias tout star na bino na ba prière. Bo sambela ka mingi makasi po na Baby Ladonja. Bo sambela mingi makasi bandeko na minute oyo mupepeza ya mabe. Na minute oyo bino moko bomoni déjà na ba comédien na biso. Bah message et bimaki c'était l'année passée bien que il y a de ces gens là jusqu'à présent beko bazo ignora kaka bah message en Zambie mais to mona bako kufa bako zo kufa bako bela bazo bela o ba boakeli maladie o ekendaki ezonga ki o ba accident et salami en tout cas na sengi na balova chunyonso bo sambela pona star na bino Zambia pesa ekimi Zambia maîtriser ye auti kamba auti ko sambela auti ko senga bolimbi si alingaki azonga na nzela ya Nzambe alors to telema na minute oyo to sambelaka to sambela penza mingi makasi pour que Nzambe alola
à intervenir surtout et encore na situation oyo. Pona bandeko o ba mesana ko finga en tout cas to sengi na bino na kombio ya Nzambe. Soki omoni na yoke émission na biso plutôt et sepelisi yo te. En tout cas le cas na yo. Ça ne sert à rien au kotika kapona ko finga batu. En tout cas ezalaka bien te. Ezalaka bien te, bien que bozo utilisaka ba faux compte to ebiki ezana batu mosusu bazaka ba youtuber na ba youtubers auto travail kana bango. Et mosusu bo utilisaka ba faux compte pona koya ko finga batu. Mais bo yeba que Nzambe azomona bino. Ata soki obatami wapi epa ya Nzambe, Nzambe amonaka mutu nyonso tu. Ata soki molili eza ndenge nini Nzambe amonaka. Alors botika ba makambo wana parce que Nzambe azomonaka bino. Eza bien te okotika na message na émission ya mutu parce que yo za na chaîne na yo peut-être que oza na ba abonné ebele te to oza na visibilité ebele te mais ki mutema mabe kaka ekoti yo pona kotia ba faux compte pona kofinga ka batu. En tout cas ezo sunga te botika ba mwa comportement wana eza bien te. Chaîne abiso eza chaîne ya bana Nzambe, chaîne oyo esungaka ebele et encore ebele ya batu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yango ya muke kaka nalingaki na partager na bino surtout les lova shuba oyo ba lela baby la donja. Yango ya muke kaka na yaki ko partager bandeko bino pe de votre côté bo ça la partage. Bosunga émission na biso etambola pona ba oyo ba yebaki information te pona ba oyo bazaki na bango informé te na situation oyo en tout cas na osenga bosa la partage pour que bazala na bango pe à la page kandenge biso toza à la page ekosunga mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance biso yeyo to silisi na biso makambo na biso ya lelo makambo moko ya toko c'est makasi ezalaka bongo. En tout cas je vous aime trop, je prie pour vous, je vous admire aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la fafa.